Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, poulet riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bonjour, bonjour, bonsoir. Na mutu nyonso oya kozwa occasion ya kolanda video na nga na mokolo lelo nga ndekola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or na ekosalela bino video oyo na mawa makasi na motema ya komona batu ya mokili ndenge nini tozo changer te. Mokili eza vraiment malamu te. Donc mais batu bazo comprendre kaka te zo sala pasi makasi. Mutu akozala na zemi aleki na réseaux sociaux alakisi zemi na ye apesi na dati na ye ya kobota akosi pete to landeli azobisa bino etikali 2 jours etikali 3 jours puis mutu ngo pa kei kobota. Réseaux sociaux o bandoki batondi bato ba science bato modèle na modèle baza na kati ya réseaux sociaux. Mais bandeko tozo changer te. Pourquoi? Tokoya kotika ba photo ozo mutu azobota mbala moko azolakisa bebe na ye elingi koloba nini yo moko ifo yeba place lino osimbama soko simbama na ba science osimbama na bakisi nzamba lola aleki kisi wana koki ko confondre yo un jour kisi na ope sili et puis ozwi mabe. Soki osimbama na nzambe bamekaka ete. Nzambe bamekaka ete okoki komona ke wi okoki koyeba ki batie poison lobi te na lia kaka lokwa naza na nzambe na lia kaka na kokufa to lie penzo okufa ko bameka nzambe te nzamba lobi biso moko to mibatela ye pa kobatela biso. Bandeko nanga likambo ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Mervin. Abandaki zemi nani kutu zemi monani te mais ayaki na réseaux sociaux ko yebisa biso ki aza na zemi. Eloko azemi ezala kutu mutu azotuna yo zo wangana bato basutuka kaka ki oboti. Tala libumu munene wana zemi mozo boya mais biso ekomi au contraire. Oza na zemi bandika ya ba semaine oye na réseaux sociaux naza na zemi. Yo mo pe mutu ngo tambola ndenge nini kofinga bato epai ba problème epai. Rando nde rando totika kumika nzambe. Nzamba apesi biso makasi, apesi biso mayele, apesi biso nyonso, biso moko ifo tozala pe na bokebi ya kososola wapi malamu wapi mabe. Bandeko nango za na mbeto hôpital baosala opération ya munene aliyo wana na telefone ozoyebisa bato ke na oke na salle d'op. Kubange. En tout cas, lokola notre sœur na komba Mervin asengi to soutenir ye na ba prière. To ko soutenir yo ka kinzambe ayo kila yo mawa, asala yo grâce. Obika. Mais o changer mama. Changer eza na ba vie privée mususu to bombaka. Na ka ya malade, na ka ya bazemi. Libala soki na le salamité ba bombaka. Toye koma koya kobimisa biloko o toya kosalela ngo publicité neti ngana yaka kobimisa auberge oyo ke sans ba publicité et simba te boyeba nga lelo pona auberge o ezala na matongi na Irebu A37 tolingo ke na o congé na ki contacter biso ozwa place ya kolala à partir ya $15 ozwi place ya kolala ya malamu. Soki poza na kati ozulingi mwa chambre moya mukie po bandeko na oba vanda ya $5 toza nango. Donc ngana yaka pona kosala ba publicité. Mais na koki koya te ke na ya koleka ona na maladi bobe na utai kozala na kini. Na ferme na nga vana zonga malaria moko ebeta kingai. Ebeta kingai ya kosakana te mais je peux pas ya osimba téléphone ya kose filmer ko yebisa bato ke na malaria. Po bato basala na ngani. Botala notre sœur na kombo ya Mervin et puis na suka kuna tala publicité ya auberge na biso okozala jamais de si malaria o ebeta kinga parce que na mandeko keni kolala na ferme so na zaki na auberge mais nazwaki malaria wana te mais ngala mandeko keni kolala na ferme na zamba boyebi bangungimo bazala ya noir bo ya makasi babenga bon soki basimbili soki kombo nini wana ya makasi bangungu so basweyo ya mwindu bwe. Donc na zamba na bandeko keni kolala na zamba la keni kokeni osala bafufu na nga moko.
na ba travailleur yango na yaki kozwa malaria mais natikala na kokai kosala teke na okende kozwa traitement na osala boye na oyebisa bato ngai oyo na maladie na boye na osala yango te ti 2 jours nazwi traitement ya makasi très bien na matine na jo nazongi donc nakoma kutu kotinda bavideo ya Congo soki nasi nazongi na poto parce que mitema mabe eleki toyebani milongi me mitema toyebi te bavie privé mosusu tobombaka toyaka na bacommerce na biso parce que yango nde ezofuta yango nde makambo po tala notre sere na nkombo ya Merville après na suka kuna bapublicité ya auberge na biso mama beja lobo olingi okende kini kobukana te adresse ezalaka nango susu mibale misatu te kaka moko wana na Irebu A37 na prix ya bien olala kitoko sécurité assurée mai courant wow benga ngai osala réservation ya place na yo natieli bino notre sere na nkombo ya Merville ndenge azolela abi aza na pasi après accouchement biso nyonso toza na tomonaki bafoto ya mwana Merville na premier jour kaka mwana botami sans kobomba meme elongi ye wana pum alakisi foto ya bebe na ye en tout cas bandeko tochange mpenza bacomportement bavie privé na biso mosusu tobombaka merci botala Merville et puis na suka publicité ya auberge naza na kesi bazozongisanga batie bakesi abatelanga babie kozala préclampsie soki préclampsie préclampsie pourquoi préclampsie non esalanga boye te nakoka te bande je suis malade je vais me reposer je suis à l'hôpital bakangi nga lisusu nako pasi bon priez naza na kesi bazozongisanga batie bakesi abatelanga babie kozala préclampsie soki préclampsie préclampsie pourquoi préclampsie non esalanga boye te nakoka te bande je suis malade je vais me reposer je suis à l'hôpital bakangi nga lisusu pasi bon priez naza na kesi bazozongisanga batie bakesi abatelanga babie kozala préclampsie soki préclampsie préclampsie pourquoi préclampsie non esalanga boye te nakoka te bande je suis malade je vais me reposer je suis à l'hôpital
Priez pour moi. Oui. Passez. Bon. Priez pour moi. Oui. Bonjour la famille. Mama Bijou nae ko présenter bino appartement la biso o ezala canaré des chaussées to benga kango appartement numéro 1. Appartement la biso numéro 1 oyo ezali na chambre, salon, cuisine. Tozana chambre, salon, cuisine. Donc appartement la biso eza propre makasi. Donc o bozomona eza na salle à manger. Bakiti nango yango yo. Appartement la biso o eza nango na prix moko ya makasi te. Mama Bijou lobi benga ye osa la réservation appartement oyo bozomona ndenge ezali propre. Tokota na katikati ya salon na o eza chambre nango. Chambre nango yango yo omoni ba regarde wala tosali okoki koya na biloko ofungoli otandi biloko na yo awa. Donc lit nango eza nango lit à 2 personnes. Eza vraiment munene makasi te mais eza vraiment ça va passable pour na 2 personnes. Eza na climatiseur. Chambre na biso yango yo. Tokota totala toilette nango. Toza la douche na biso douche debout. Oboni toilette yango wana place à kobrosser yango yo. Donc appartement, chambre, salon, cuisine. Tozo ke lesko koluka. Cuisine nango vraiment eza propre makasi, eza pona bino bato bozotala pona babone ya Mama Bijou bato mopesanga confiance boya na appartement oyo appartement numéro 1 Mama Bijou lobi bokozala jamais de si totala siko cuisine nango. Tokoti na cuisine na biso oyo ya appartement na biso oyo tobengaka appartement numéro 1. Toza na congélateur. Toza yango wana pona bino. Toza na frigo. Toza na cafetière. Et puis toza na réchaud ya 4 plaques. Cuisine na biso eza munene makasi. Botala eza na espace. Cuisine na biso yango yo. Okoki pe kotia bakiti awa. Ovandi ozolamba okozala jamais dessus. Omoni cuisine na biso yango yo. Eza wana po na bino. Toza na ekebu bato minene bayaka bato bauta bapoto bilo kitoko ezawa. Awa toza na yonso tosepelaka na matonge. Hotel Mama Bijou tosepelaka Mama Bijou ata na baide ya malamu. Tosa makambo kitoko bato minene bazoya bapaya banini nyonso tu eza nango. Biso bakuna bazalaka te. Toza kimia. Wakande bozomona eze pa mwa ya poto tika dedika Mama Bijou toyambaka bato minene ya jete et puis Mama Bijou atiki biso te ate sous boutique ate boutique nyonso koluka ezali ezala parfum ezala déodorant ezala masanga nyonso ezali chez Mama Bijou. Chez Mama Bijou soko oyo okolala kitoko eza te climatiseur courant wow. Nyonso ezali chez Mama Bijou. Otaka bato bauta bipai na bipai bayonse retrouver pa Mama Bijou. Pa Mama Bijou kitoko wapi. Kitoko wapi pa Mama Bijou mwa ezali. Mama Bijou bayo. Sika eye na kati ya matonge
auberge na biso ezali wana mpona baséjour na bino botala ndenge mama bijou abongiseli bino place ya kitoko ya kolia place na biso ya détente toza na malewa oyo tolambaka kitoko na kati mama Nadine azozela bino botala tokoti na appartement numéro 5 oyo mama bijou alobaka chambre ya pamba chambre ya pamba na biso toza na douche debout ya propre toza na lit ya 2 personnes toza na climatiseur tokoti na appartement numéro 3 oyo pe lisusu ezali kaka chambre ya pamba na kati ya appartement numéro 3 eza na TV eza na frigo eza climatisé eza vraiment propre makasi botala toilette nango appartement numéro 5 oyo tokotaki liboso bomoni sikoyo tokoti na kati ya salon oyo tobenga yango appartement numéro 6 appartement numéro 6 oyo ekomaka 2 chambres na appartement numéro 5 botala cuisine na biso ndenge eza kitoko toza na ba chambre salon cuisine toza na chambre salon cuisine toza na 2 chambres salon cuisine toza pe na ba chambre simple botala place tobongisi pona koya kosala mwa repos bapaya koya kovanda botala appartement na biso ndenge eza kitoko appartement numéro 1 oyo tokoti na kati ezali appartement moko donc eza na rez-de-chaussée eza na $40 par jour soko koya kowumela mama bijou alobi kobanga te mama bijou sololaka na ye kitoko botala appartement na biso ndenge eza kitoko botali toza na salle à manger botali bakiti na biso ndenge ezali propre botali cuisine na biso ndenge eza kitoko ndako na biso eza kitoko sécurité eza assurée mama bijou alobi benga ngai okozala jamais d'ici botala ndenge mama bijou abongiseli bino appartement na biso mama bijou alobi mbangu de pe malembe tokokoma botala mosala na biso ndenge ezotambola kitoko mama bijou alobi toza na problème ya maite toza na problème ya courant toza na départ unique toza na groupe appartement na yo appartement na biso tobandi à partir ya $15 seulement ozwi chambre na yo ya kolala ya bien soki mpe okoya kowumela koleka ba 3 mois chambre wana ya $15 tozorango kaka na $10 balobi ya boye bozwi wapi soki kaka epa na biso na matonge na irebu A37 te mama bijou alobi solution eza epa na biso ya boye nanu ezala te tosaleli bino boutique na kati ya auberge mama bijou alobi asali boutique na ye na kati ya auberge okoki kozala na posa ya komela vin okozwa vin na kati obosalaki mwa dodora na yo na poto okomona dodora na yo na kati ya auberge na biso mama bijou alobi obosanaki kado kobanga na yo te mama bijou azweli bino solution na kati ya auberge na biso oyo eza na matonge na irebu A37 botala ba ombia botala ba savon ya ombia ya mbuma ya ombia ya mai botala mama bijou atie ba maquillage na tie ba anti-age mama bijou alobi kobongisa loposo eza place mosusu te kaka na matonge na irebu A37 olingi osombela mutu mwa montre ya kopesa mutu kado okozwa na kati ya auberge na biso na boutique na biso oyo eza na matonge na irebu A37 mama bijou alobi biso nde makambo tala toza na ba maquillage toza na ba dentifrice okoki kobosana dentifrice na poto okozwa epa na biso tozali na ba papier mouchoir oyo ya original euti en direct na Allemagne botala toza même na ba bande hygiénique mama bijou alobi boutique na biso nde makambo boutique na biso eza na matonge na irebu A37 okoki kobosana na yo chargeur na yo na poto kobanga na yo te mama bijou atie tina ba chargeur mpona kocharger telefone mama bijou akanisi bino na nyonso toza na ba coton-tige toza na nyonso okoki kobosana eloko na poto kobanga te kaka place okolala place okosomba biloko epa na biso totekaka pirate te botala biloko na biso ndenge eza kitoko oza na posa kosala mutu kado yo oza nango na poto contacte mama bijou na numéro